Shama. Shama tenselu naza kulue. Shama tenselu naza kulue. Pona bilobala shama. Shama tenselu. Topesi mbote na balandi nyonso ya émission Kindoki Esambwe à travers le monde. Wana topesi nzambe merci po apesi biso opportunité ya koprésenter bino émission oyo. Ngai nazali missionnaire ya nzambe o nzambe atelemisi na église na ye ya éveil epai wapi à rendre possible guérison ya Kindoki o ezalaki difficile na kati ya réveil. Pona kobanda émission lelo toyambi sœur na biso moko ye aye pona ko témoigner bola nzambe asaleli ye lolenge nini nzambe abimisi ye na Kindoki o azwa uta bomwana tina nini émission o ezali kopesama na bino bagumbameli ya nzambe po bozwa mayele boyeba lolenge nini ya komikebisa pe lolenge nini okoki kozwa solution soki ozali na problème oyo ya Kindoki. Wana esengeli topesa bino pe esika église ezwami église ya éveil ya Dieu créateur ezali na commune ya Nsele na quartier Passa 2 arrêt Campem soko komi wana utuni avenue Bukenko numéro 11 pembeni ya école Fordéal wana nde okukuta église ya éveil ya Nzambe Mokeli esika wapi Nzambe azali kokangola bato na maladi nyonso y compris Kindoki. Alors wana nazali ngai mokote nazali accompagné na missionnaire ya Nzambe mosusu wazali ambassadeur Amatu na extrême gauche na ngai na kanisi boza komona ambassadeur ya Nzambe biso banso toye awa pona kosambwisa misala ya Kindoki. Wana boza komona sœur na biso na extrême droit na ngai yende ayelelo pona kosambwisa misala ya Kindoki ko témoigner bolamu ya Nzambe lolenge nini Nzambe abimisi ye na kati ya bondoki. Nde nazobanda nanu kopesa maloba na ambassadeur ya Nzambe po a saluer ba téléspectateurs pe balandi nyonso à travers le monde. Ambassadeur, à vous. Merci papa pour la parole. Tolingi toloba na bana na Nzambe nyonso oyo ba kolanda émission Kindoki Esambwe ezali ete po ete moto nyonso ayeba lolenge nini molili pe bato ya moleli banyokoli bato tango molai solo ba révélation eza limité moye sikoyo bato basosola nini oyo bandoki baza kosala ezali te yango yo moto zwi opportunité ya kolanda émission oyo landa yango na bokebi nyonso soki pozali na mituna oyo koki kotuna biso tokopesa ba numéro na biso nyonso okobenga biso tokopesa yo biyano wana ezalaki oyo nalingi naloba na bato nyonso oyo bakolanda émission oyo. Wana toleki na ngambo ya sœur na biso. Bonjour ma sœur. Bonjour papa. Sango nini omemeli biso pe ba téléspectateurs waza kolanda biso lelo na nzela internet na nzela ya media ya lolenge na lolenge. Na eko témoigner bolamu ya Nzambe ya éveil oyo akangolinga na Kindoki. Ah bon? Oui. Nzambe akangoli na Kindoki. Vraiment ezo sala biso esengo mingi ke elenge mwasi lokola yo ondima ko témoigner pe kotika misala o babengi ya Kindoki po lelo po moto andima ke solo nazana Kindoki eza facilité. Ma sœur ozwaki Kindoki yango na âge nini? Nazwaki Kindoki na âge ya 7 ans na mwana noko na biso apesaki ngango na lilala. Après voisin na biso aye ko renforcer nga ba pouvoir na komi coopérer makasi ko sala mabe mingi. Okomi ko sala mabe mingi? Oui. Olobi ete obandai Kindoki na âge à 7 ans. Voisin aye ko renforcer yo o mataki ba grade koma yi coopérer. Siko na ndenge ba puissance mataki kati na yo okomaki nani na kati ya Kindoki? Soki okoki koyanola balandi bayoka pe ba comprendre. Nakomaki reine ya ténèbres nakomaki coopérer makasi ko détruire ko freiner ba vie ya batu ko boma ko limiter ko bloquer ko sala mabe nyonso. Ambassadeur oyoki ndenge sœur aza koloba
motuno eza komata kati na yo tuna ye balandi na biso bayoka eloko nini oyo ezalaki koleka na kati ya sœur. motuna moko ezomata ngai nazotuna ser ndeko na biso ya mwasi olobi malamu mpe nalandi na bokebi nyonso bapesaki yo bapouvoir mpe okomaki reine osalaki mabe mingi kasi nalingi nayeba oboma bato soki mpo oboma bato combien lobela biso toyokana bato bazolanda. ndeko olandi motuna pesa ye yano. nabomaki bato ebele na se souvenir soute plus ou moins 50 personnes. 50 personnes? Oui. Plus ou moins. Oui. Donc nombre obosani. Mais na oyo zoyeba bakoki kozala 50. Oui. Siko, oui, motuna eza o continuer. Motuna moko ematinga lisusu. Olobi plus ou moins 50 personnes oboma. Nalingi siko nayeba batu yango. Obandaki koboma bango na modeli nini. Ba pratique nini obandaki kosala po bato wana bakufa babunga na mokili. Oui, na bandai koboma na bomai pe belé na libota na ngai na ba mort subite na ba kake na ba courte fièvre na bomaki ebele na libota na ngai. Na bomaki pe na ba veni comme nazalaki reine na ba pouvoir ba pesenga na bande pe ko diriger ba bandoki mususu ko soumettre bango ko boma ba innocent na ba quartier na ba veni na bomai pe ba tebele o na ebisu nombre te. Sœur, tolingi toyeba olobi ozalaki ko boma batu ata ya quartier. Comment mutaza membre de famille na yote ozio daso bomie méthode nini ozalaki ko salela po bomana batu ya quartier? Comme bapesenga ba pouvoir à domination na regard, ceux qui n'ont envoûté yo, aux esprits faibles na bomi yo. La dominant injecté maladie kati na yo pour te faire au kufi, to na bomi yo brusquement na kake to ka na accident juste brusquement. Question moko ematingai. Nalingi na yeba ser. Ndengo lobi na biso ko bomo boma ndo wande ko envoûté ba. E bongo ko pesa batu kindoki. O pesa pe batu kindoki. Oui, na bande ko pesa batu kindoki na regard na nga soki na domino kindoki koti so esprit faible. Ba msusu na bande ko pesa bango à travers biloko akolia na mvute biloko olia olie ba msusu na koka bambongo ko kabela bilambande na banda obebisa. Nalingi pe na tuno question moko matinga sikolo. E bongo na ba jeune garçon to na ba mibali en général. O pesa pe kindoki. Oui, na bande pe ko pesa ko distribuer kindoki na ba jeune garçon ba gênant ceux qui na envoûté yo na séduire yo obiminanga à travers rapport sexuel na tie kindoki kati na yo ceux qui ozaki na ngote na tie kindoki okomi sous ordre na nga mais ceux qui ozaki na ngo déjà amki na matisi ba pouvoir na komi ko tinda yo ko sala mabe donc na komi ko soumettre na nyonso o sala o nga na lingi. Mendeko toyebaki ete moto po apesa moto mosuki ndoki sengeli peut-être azala membre de famille azala moto moko oza na relation moko songolo pakala na moto wana. Mais comment arrivait-il que moto oza na relation na yete opesa ye kindoki pe moto azwani kindoki te na bomwana mais yo parvenir kopesa ye kindoki porte nini ezalaki kozala ya kofungwa mapo kindoki wana ekota? Na niveau na nga onazalaki nango eza soutien te ki ozala makila moko na ngai famille pona peso kindoki na ko dominer yo à travers regard na ngai na dominer à travers regard kindoki koti na komi ko soumettre na nyonso ngai na lingi na sali batu mabe mingi ko détruire batu à travers ba regard wana na nyonso wana conscience ezalaki ko interpeller yo te keza mabe po lukelango délivrance to luka pe ba délivrance kasi esimbati. Conscience nange banda kotumisanga makasi parce que nasalaki mabe mingi na lukaki lobiko na l'église de réveil ebele nazwaki lobiko te ba pasteur o na bandoki luka lobiko na bango bako prier pour na yo tant que obima na église beaucoup tenait même membre donc ye pe azandoki moi lobiko ekota eza donc pasteur pendoki a comme ko pesa pe ba mission ya ko boma na église ko sacrifier basi ya bazemi ko kosa distraction zelana makambo to yoka ngo na sango kezana ba pasteur mususu bazala pe na kindoki oui ya solo nzambe pa bandi ko tangisa biso yango ke bele babenga ma ba pasteur bazala na bango ya yete asi abwaka bango donc yo zo confirmer que au collaborer na ba pasteur pona ko pesa ko kanga ko bloquer bana ya nzambe. Oui, na collaborer na bango kaka na même église wana ceux qui est mon pasteur a pambo libala wana libala ana iko umela te au moins na mwasi akozwa na ezemi ba fausse accouchement
omona boye akokisa bamo ebele donc aumela te na libala na esengeli epanzana azonge l'église donc bulu eke na kati église kofrene bafinance ya bato kobloke bavie ya bato kobebisa bana mike kokotisa mpe na zela na question moko eyelinga na makambo nyonso yo ozoloba yango kindoki na yango ezalaki ya marke nini ozalaki na kindoki ya lolenge nini me kaka kososolisa biso na bato bazolanda biso nazalaki na magie na fétiche ozalaki na nini bandela na magie na fétiche siko différence nini ezali entre magie na fétiche magie eza kindoki ya se ya mai donc kokota na mai kolata sirène kokoma sirène des eaux kasi fétiche eza kindoki ya zamba kobongwa na banyama zamba basirène oyo balataka lopele nde okoti na mai okutani na bilima oui yango wana yango nde eza magie siko explique fétiche fétiche ezali eza kindoki ya zamba kobongwa na banyama ya zamba ozo se transformer ngai nazalaki na deux sortes ya kindoki wana magie na fétiche na bande ko se transformer pe na elima na lopele pe na ko se transformer na nyama ya zamba juste ceux qui lolingi na lingi ka pona s'incarner ezalaki bongo sikoyo nalingi natuna yo mama na molili yango ndenge olobi yo moko na mai yo moko na zamba siko na kindoki nyonso ozalaki nango obotaki mpe na molimo oui nabotaki bana ebele tellement nazalaki na baconnexion par-ci par-là mpe monde entier nabotaki bana ebele mpo nazalaki na mibali ebele ya molimo bon sikoyo lokola obotaki bana ebele na molimo sikoyo yo moko na baconnexion ozalaki nango ebele na baforce ozalaki nango eza mpe na biloko oyo yo moko omiteka na molimo oui natekaki biloko ebele natekaki stabilité natekaki libala natekaki bana santé beauté na ngai natekaki nyonso ya ngai oyo moto akoki kozala nango na naposa badetail olobi biloko ebele be meme mwa badetail wana po esunga mpe bandeko oyo bazolanda biso mpo bango mpe bazwa maele epesa so badetail biloko yango oyo otekaki wana natekaki motema na ngai bapesenga motema ya bonyama nazala sans pitié sans cœur donc so batindinga mission esengeli na exécuter yango natekaki yango natekaki tolo na ngai natekaki bafese na ngai natekaki beauté na ngai taille na ngai natekaki teinture balatisenga masque de vieillesse na bomoto boye nazalaki tellement natina te lokola mwana mwa moke mais age na ngai eza avancé tellement humilié que nazalaki so natina te na bomoto boye ok ma soeur siko nini esali ke oluka délivrance eloko esali ke naluka délivrance mpo nakomaki na posa kotika mabe wana yango nalukaki délivrance nazwaki décision kotika mabe wana me na baeglise oyo na bande kotambola ebele ya réveil nazwaki lobiko te mais nini esali lelo ete ose retrouve na église ya éveil nzambe asunga yo na nzela ya bamissionnaire na ye déjà à travers molili namonaki déjà Paul église moko ya éveil ebande kongengisa pole makasi donc na monde entier kaka etonga wana moko nde ezalaki na pole makasi nakomaki na etonga wana ntango nakoti namoni pole makasi mpe nazalaki neutralize na mwa bapouvoir na ngai ya moke nazalaki nango na bamwa bapouvoir na ngai ya moke nazalaki nango naye kodeside nalobi te esiko pole makasi boye donc bonzambe ya makasi eza nga na kobikelaka mais malgré nazalaki na intention wana na molili kaka posa kopersekite ezalaki matenga makasi nakomi kopersekite koluka kaka kokweyisa kolongola pole wana po te mabe ekota mais esimbaki te donc malgré ozalaki reine mais omoni pouvoir na yo eza na se ya oyo okutaki na kati ya église ya nzambe ya éveil siko eti epusaki osala nini epuse ngai kopersekite bango koluka koyeba source ya pole oyo euti wapi eza nini bonzambe to bango nde baza na pouvoir makasi koleka ngai boyoka bino baye bozolanda biso église nyonso eza ya kokota te ya kosambela te kolanda te mpo eza plein ke eza église ya nzambe yoka moto azalaki na molili azomona pole ezopela wapi na église ya éveil oyo ezwami na nsele na quartier Passa 2 na avenue Bukenko numéro 11 kuna nde sera ye mbangu mpona koluka lobiko na ye ambassadeur oyoki biyano sœur apesi tuna motuna mpona koéclairer bana na nzambo bazolanda biso à travers le monde oui sœur na biso tolandi yo malamu sikoyo pote yo okangolama obanda mpe kotémoigner nini esalaki ete mpo ozala neutralize motema wana olobi ya nyama batiaki yo elongwa ozwa mpe makasi
ya ko dénoncer makambo nyonso zalaki nango lobela biso toyoka yo malamu. mokili ya bandeko révélé nyonso na bandeko sala comme persécution na prophétesse magère donc so ye ko persécuter na sima nzambe a révélé ti ba ye ko benganga ba batuni ngai ser mokili alakisi ozana kindoki osala mabe mingi bwebwe na ndimaki yango po ezalaki misala na nga mabe nazalaki nango nazali na posa lobiko na lobika comme si ba moni yango ke naza muta misala mabe na bika ka po lobiko nange eza awa na kati église eza na pole makasi église. Est-ce que na église yo zala ko sambela o tikala ko dénoncer et que ozana kindoki topé nzambe a révéla batoana soki pe ba pasteur ke yo zala kina kindoki to bazai ko bondela kaka bibondela bondela ezui ezalaki ndenge nini expliquer biso. Non natikala ko tubela te ke nazana kindoki po ba prier po na ngai na bando kende ka lokwa simple mondimi comme nazaki na hypocrisie wana ya nyoka o kende ba prier po na yo o se rendre compte que non bango ba bondela po na lobiko boza clip moko na bango na molili. Donc on s'est retrouvé boza clip mon amoli basé belé la kata Kinshasa ba pasteur wana ya hypocrisie akuta boy kotanga bango ba kombo po mokela permettre ngate soki mokela pesinga maloba na kotanga bango nyonso ba kombo na ba musicien profane et chrétien no basala lokuta hypocrisie ke baza kata bonzambe na kobanga te na otanga bango nyonso ba kombo. C'est vrai, ozo confirmer que baza ebele penza. Oui papa baza ebele ndenge pe na loba awa soki ba ezana ba mususu ba talanga ba mona nga na ngonga oyo spirituellement ba yebinga ba yebi ke tozaki na bango membre na mode secret. Mais ceux qui ont permis na kotanga bango ba kombo sans exception na kobanga mutu te. Sikoyo betela biso na lisolo il y a délivrance na yo. Eleki ndenge nini polelo obanda ko sambisa mama na likambo. Voilà. Sosoli sabisa penda délivrance yango eleki ndenge ni lolenge papa lobi. Na sala qui repentance sincère à travers ba missionnaire na confessa ki mabe na ngai nyonso na sala ki na kota ki na ba prière ya repentance mokela e ko agreyenga nda pesi bango mitindo ba e ko lekisanga na ba étape ya délivrance nde na délivrer ki ngai à travers nzambe na bango azana pole makasi église eve na kangolami na komi nzambe nda délivrer yo à travers ba missionnaire. Oui. Siko banda ozu délivrance oza komi yoka ndenge nini par rapport na ndenge yo zalaki avant. Naza komi yoka pepe le bosotonyo se longwe bosante koti kasi nanga nazola la pongi ya kimia lokola ba bébé kimia koti na vi nanga stabilité nyonso yanga na teka ezongi so pe ba mona parase na ngai nyonso yanga ezongi beauté nanga ezongi zamba zongi selinga nyonso na perdra ki consciemment na ma beza et kozonga lisusu bien sœur nanga parce que siko tozana ne bandelie nyonso teka nzamba kozongi sela yo. Question que otikala na décision ya kotosa nzambe bomo ina yo mobimba. Siko yebisa ba bandeko balandi eloko nini esengeli basala toli nini yo pesi bango pe sika nini esengeli baluka lobiko kouta na nzambe mokeli avu ngai natekaki nyonso yanga natekaki beauté na nga nyonso nasili kotanga natekaki pe libala mais lelo nde na oyebisa bino muto zotala ngai mokela zongiseli ngai libala apesi ngai fiancé okala te tokobalana nazo pesa bino conseil yo muto zotala nga na ngonga oyo ozana situation moko lokola nga nazaki nango ya kindoki nazo conseiller yo yaka na église de veille okozwa lobiko pe kimia libela onani yo zwa te nzamba kopesa o esengo akozongisela yo nyonso oyo perdra consciemment na mabe oza kati na yo il suffit kaka ya kondima mabe na yo ko confesser yango pe kosala repentance sincère mokela ko agréer yo pe kokoma pepele lokwa ngandi na komi mon sang. Ma sœur yebisa balandi peut-être baza komi tuna tokofuta combien po biso pe tozwa délivrance esengeli tosala nini yo futi combien po zwa délivrance na futi eloko te 0 franc na futi eloko te siko soki yo lobi ko futi eloko te po te ndenge lobi leloko komi pepe eloko mi délivrer eloko nini bapesaki yo comme support ndenge tomonaka tozoyoka pe délivrance efu babeta mutu mouchoir pesaka pe mungu toyokaka pe bamisusu bakokolaka bango bakovo toyokaka pe bamisusu bakangaka bango basinga na loketo misusu pe bamesa bango baji misusu pe bamesa bango bamai siko mpona kana yo salaki nini pe nini bapesaki yo sosolisa bandeko baza kolanda nabiki bapesinga mungu te jite huile te mafuta te bapakolinga pe ba peinture te bakatinga kovo te nabiki se na bonzambe ya Dieu créateur o aza kati na bango
Est-ce que biki na kombo ya moto? Na biki na kombo ya moto te kaka na prière. Ka prière nde biki singai. Tubeteli nzambe maboko. Yango tolingi toyebisa. Balandi na biso nyonso ete c'est possible moto abika na kindoki. Kasi esengeli nzambe akumba yo esika bato oyo apesi nguya oyo bazosalela ye na bosolo po ete ozwa lobiko. Yango toza kobenga bandeko ozala na mbongo te. Nzambe atindi biso kosenga mbongo na moto te. Mbongo na yo eza po na yo. Okozwa motuka na yo oye na komi na nsele na Rekampem Avenue Bukenko numéro 11 pembeni ya école Fordéal. Numéro na biso ya contact moko ezali 081 144 92 34 081 144 92 34. Soko bengi okozwa ba orientation nyonso pona okoma na facilité. Wana na pesi maloba na ambassadeur po pesa ba numéro mususu pe ba itinéraire o etikale pona ko faciliter bino tâche. Merci pour la parole. Numéro mususu tokobakisa ezali plus 243 90 30 900 93. Pe tolingi toloba lisusu na bato nyonso oyo balandi témoignage ya ndeko na biso. Awa na éveil na église Didier Créateur eza kaka kindoki te oyo nzambe azobikisa. Nzambe azobikisa maladi nyonso. Pe toza kosala appel. Yo motoza na posa lobiko na yo. Peut-être bakanga yo na permanence. Peut-être bakotisa ba jeune de prière. Peut-être be ba matisa yo bangomba, osilisa bangomba nyonso. Mais likambo wana ezosila te. Nga na ebisi yo tango ekoki. Oyo nzambe alobi ete moto nyonso oyo akoleka na nzela na éveil akozwa lobiko ya tiko tak ya mbongo te ya cérémonie te ya pratique moko te kaka ya prière. Tobengisi bato nyonso atoza na mbeto hôpital yo pe muto ozobelisa ndeko zwa ye ata bokomema ye boya na ye akozonga ya komema te. Makambo tozoloba toza sir na makambo nazoloba pe nazoloba ete nazotia nzambe témoin po yende azosala pe apesi biso musala oyo yo pe soki oye okomona bikamwa ya nzambe boya ebele po bomona bikamwa ya nzambe. Bino pe bato bolandi témoignage ya ndeko bana mibali bosala keba na impudicité eza kaka basi te nde bazokanga bavi ya mibali eza pe na mibali oyo bazosala ngo mpona basi ye azwa kaka mission na nzela ya rapport sexuel abebisa bavi ya bato. Yango tozoyebisa na bato bana mibali bana ya basi bapapa bamama bosala keba na b'impudicité bosala keba ezali porte ya enfer pe ezali porte ezokotisa bato na kindoki. Moto nyonso alandi maloba oyo pe ndimisa miete ba missionnaire oyo batinda bina nzambe yaka témoigner pe nzambe maloba na lingaki na loba yango wana. Oui, bouti kolanda ambassadeur ya nzambe na kanisi ete nzambe asungi biso ndenge tolandi témoignage ya sœur pona koyeba ete kindoki ezali possible ebika esengeli okoma esika oyo bato nzamba dispose nguya bazali na église ya éveil o nzamba telemisi les 3 missionnaires ata ozali na bandeko na yo babuakama oyo bana bakoma bashege po bayebisaki yo baza bandoki okoma kobanga lolenge nini ya korekupere bango lokota bango ata bakoma kolia na fulu yaka na bango nzambe aza kokangola pe bamaladi nyonso baminganga balembani soko ye na église ya éveil nzambe akosala yo ngolu esengeli topesa nzambe confiance pe tobima totalement na idolâtrie po nzambe azali moto te pe azali mwana ya moto te. Nzambe apambola bino bosabone ebele na chaîne na biso Éveil TV 1 bokokutana na ba message ebele pe ba témoignage ya makambo nyonso nzambe azosala ata oza na Europe oza wapi yeba ete solution o nzambe kaka koki kopesa
mbongo ekopesa o solution te ata mboko oyo ozali ekotikala kopesa o solution te esengeli ka topesa nzambe confiance atia o na contact na batindami na ye nde ozwi biyano oyo sœur a témoigné azali kaka échantillon kasi bato babiki o nzambe abikisi baza ebele o babiki ata na sida na ba cancer na ba épilepsie na ba cirrhose de foie na ba goitre na ba stérilité nzambe azosala ba miracle ya ndenge nyonso ata bato baza na ba prostate ba diabète ba tension nyonso nzambe aza kobikisa kaka na nzela ya repentance sincère tokutani lisusu na prochaine vidéo.